Mbote na biso balandi nyonso ya internet ba o bolingaka ba news to ba mayebisi ndenge to mesa toujours kolandela koluka koyeba ba news to ba mayebisi nyonso ezali koleka na Congo démocratique na Congo démocratique nde bongo to kendaki koluka artiste o bokoyeba tout à l'heure to meka ko développer par rapport ya makam o to moni ya papa na biso vie de loin to ko mona ya mundera kufaki papa na biso vie de loin azaki maladie mais par rapport ya ba rumeur on a ba photo ndenge tozo mona to meka un peu ko développer sujet na robana na ko pesa mbote mingi na ponzo aza bongo na sima ya bilili na ngai azali ko sa musala kitoko mbote na yo pense na ko pesa mbote mingi na cordon ekibumba oazo coordonné EHP Média Mobimba babi le cordon le plus charismatique de tout le cordon. Bonjour cordon ekibumba na bosa été ko pesa merci mingi na maman GH maman de cœur maman Banebele na papa Edo Amani au bon azali notre boss papa Edo Amani bonjour à toi na kopesa sumbote mingi na José Ndindili Falonsa bonjour. Bonjour maman. Tomoni artiste na biso comédien to yambio lelo est-ce qu'on s'est présenté sous na ba oba yebio to na ba oba Rolanda biso ba meka un peu ko yebol sous plus Nga komona ngezali David Bonina c'est ça komona ngezali David Bonina pour le moment nazali président ya groupe théâtral Salem c'est ça. Ok, d'accord, papa, monsieur David. Si j'ai l'impression de tout développer par rapport, il y a bah image tout le monde papa monsieur vidéo Azara qui est vraiment malade, mais tout le monde que abandonné que Lucas soutient, a eu soutien maman livre à soutenir et par rapport il y a grâce wana au lobby. En tout cas, il y a ça la passe. Il y a ça la passe. Ma cache dans mon thème à Roman a été. Dès qu'on a vu ce Charlie vu de loin. Azali vraiment santé au déranger ma casse mais Mouto a eu courage a eu audace il a republié na Facebook il a rotinda na ba WhatsApp était a eu photo ya vie de loin na ya maman Olive pour na roba était maman Olive a sungi vie de loin pour que des potes ça faux mais biso to moni ba vie de loin na saïsa na bureau ya maman azo remettre bazo solo là si je peux bien dire nyonso on a pesaka ba montage. Ah oui, parce que au moins tout baza ko abuser na vie à mutu. Ba image musu ba la accent ba image oyo ezalaka avant na maka mususu. Au moins net na Facebook ba musu ba publier tant Charlie donc vie de loin azo prester bazu image wana ba coller en na photo ya maman pour na ba ete maman sungi azo kende poto. Ba sala la vie na vie à mutu te. Nga na kata groupe moko na biso ba artiste groupe na biso to sala ya réseaux sociaux na lobaki lo moko na lobi ete vie de loin nga zo bela wana azali 4 fois empoisonné ndenge to yokande ye moko aloba et tant mutu malade ne bandi contenir ya poison moko songolo et batu misusu sikoyo mutu wana nzamba sala grâce à kufate mais bazo luka koloba biloba loba na kombo na eseki pona nga na omona nini soit bato ba empoisonner kana bazo continuer toujours kolanda vie na ye po akufa. Mais si on a comprendre, mais pourquoi entre Bino na Bino, artiste et comédien, maman bon ça s'est passé entre Bino na Bino bon point. Bon moni musala o eza musala moko eza munene hein, eza munene de jour au jour ba artiste bazo botama de jour au jour ba groupe ezo botama ba misusu aza fondete ba misusu place a outil banité na ba gelo mona groupe ngabi net vie de loin bolim sané na bengemi comme on anda ku Charlie vie de loin ba misusu ba mona vie de loin na musika mais ba tourner na été. Vous comprenez? Bah tourner na vie de loin. Mais ça fait déjà 8 à 9 ans na tourner na vie de loin, na tourner na Chikopululu, na tourner na Isobe, na tourner na Bamasa nyonso, ba buyibuyi bango nyonso. Donc pendant le baïté, musu soza acteur. Banda carrière na ye, azona no tenter à travailler na ba grand. Donc pour na mona vie de loin na musika. Donc pas si à vie de loin et relobele le côté. Pour na ye pas sa vie de loin, pour na zo mona ngoze sengo, surtout mingi bino ba journaliste na biso ya internet. Ba journaliste internet bozo boma biso makasi pona koluka ba news na bino pona koluka ba vie na bino pona koluka ba succès na bino bozo kota na ba n'importe quoi na kati ya news donc au mona mutu azo information mo vie de lo kufi le loyo Siko nakato normal bati papa David azu information vie de leur koufi pour avant chroniqueuse ou bien chroniqueur à sala musala na il faut utara na bino ba artiste est-ce que ba eza ba chroniqueuse internet ou chroniqueur internet ba montango te ou te la par bino moko bo pesi message à les ba journalistes ba sala musala
bon mosusu na wana pende na information sûreté na rolo ba ke mosusu et où t'arrives pas ba comédien mosusu bezali ba journaliste ba mo ba monter na ye pona luka kaka be aluka succès na ye omoni lelo yo papa Vika Mundweri akufi molimo ne pe manakimia nga na zo temps au travail plusieurs fois mais avant papa wana kufa nga est arrivé 4 fois na tournage et 4 fois na bengi na numéro na ye parce que na plein tournage bo bazo so Mundweri akufi mais azana ngangalema tembeleki 4 900 ba comédien na zo numéro na composé na bengi na mine de kona leki na ye mutandao ya ba téléphone ote via azana e bien nga bon ça va te prier de 4 fois donc pour le bague bato banda o souhaiter na bango liwa na ye et tango ye ko kufa tant to yoki yango na moni na ba TV benaki oui akufi na ye ko zo tant supprimer numéro na ye donc elo banini bande ko musu comme si bazoluka ba makamoko ya minene salema pour na luka za la mutali boso à côté na internet mais en tout cas pour na vie de loin na sanzambe te mais to sambela été yo simba te nazo beloko med fona le bango plusieurs fois lelo yo Mundweri akufi na monde na biso artistique congolais to na pete ya mutu moko parce que na to zu mutu le roi Mundweri te Charlie Ndenga Zawana aza parmi ba meilleurs comédiens na Congo so il lelo vie de loin akufi est-ce que tout ça na mutu ko remplacer vie de loin et le vie de loin ça la kawana za malamu pona batute non c'est ça bino avant pour cette information bazora na bango mais il faut na nous vérifier yango il faut vérifier bon ce qu'on sait c'est que mutu oyo artiste comédien opina era bengi bo atali que non mutu ako douter te mais ba image wana bon nga na ebité parce que na EHP Media mamba bongo sala maraté ozui photo ya mutu azana bon moi o ba aider boy ba sali boy tandis que c'est faux c'est pas ça biso na EHP to sala ngote neti siko bato o ba sali wana est-ce que ça kaka ba maison na bango ne mutu babite créer monter oyo zwa oyo to bazora permission ya bango na bango ba comédien ba image ya bongo euta neti wapi bon en tout cas ngai naza comédien na ebité ne bino bosala ko za domaine na bino mais nalobaki loko na ebisaki président Jonker to sola ki ngona ndeko na ngai nani bona mona ki ngona ndeko asala kepa ya Bozo a publié na Facebook na mona ki yango vrai biso ba comédien to senga aide par rapport ya ndeko na biso bato ba ko soutenir vie de loin parce que ça na ba moment difficile azo lekisa mais ya ko publier ndeke vie de loin akufi ya ko publier que maman Olive a payé billet pour akende poto parce que na Congo wa mutu musa ko linga aider mutu mais ça ko maman Olive a aidé vie de loin au moins na mutu ko mobanga mutu ko mona ngana pesa vie de loin sur $200 mais maman Olive déjà qui paye c'est bon or vie de loin a besoin nango vie de loin benga na soleil na Charlie to komana na vie de loin to benga na mwana na ye to benga na mwana vie de loin to soleil na do vie de loin na besoin lisungi wana parce que ndeko na biso santé zo déranger santé c'est vrai zo déranger mais ya ko lo ba ke vie de loin akufi ya ko kosa ke ba sungi vie de loin pa mutu moko boy entre tes information vérité ndeza passe c'est maman Olive asungi ko zala bien makasi c'est za bongo pena ba sungi mutu publier yango to moni peke oui maman sungi vie de loin pa ke de poto za ba soin eza kitoko mais c'est ki ne ba sali yango te yo selengo po lembisa mitema batu misusu ba aider te ozandoki a vie de loin. Ok, d'accord. Par rapport, il y a une organisation, il y a Papa Nabiso, Mundweri Vanta. Et les cas qui très bien. Mais wana babi na hôpital pe entre bino na bino ba artiste entre bino na bino bosunga qui est vraiment pe makasi. Siko ya par ya vie de loin net ça na bon moi bongo. Ndebo perda ki wa liboso siko effort nini bozo sala po bo gagner payer ti bato ba ndolo ba ke aide kuna mama sungi eto bona bo entre bino na bino non ba artiste bo imagine ki nini po bo épargner lo connaître ya bongo bon par rapport à na biso en tout cas aide za makas parce que dernièrement baninga bagenda pas vie de loin nga zo tenter na bise bango na okende te ils en na ba photo ba tindaki bagenda pas vie de loin zalaki ba sola ki na donc entre biso bato bato ke nanda ku bato tala ye bato luka ba to beta pe ba porte bisika no surtout pona ko luka ko sunga ndeko na biso tant wazana na envie omoni lelo yo président Vika Mundweri lelo aza société mais oyo gouvernement sali na liwa na ye ça très bien mais pourquoi to zelaka kaka to lo banana lo ba lelo ministre na biso akitire a aza makasi en tout cas sunga biso makasi ba comédien na serika so okufi aide ne wana za aide moko extraordinaire parce que ministre wana eloko moko asala la biso ezati ozo comprendre na bamboka msilo ka ba Nigeria ba matili kolo parce que gouvernement otsa mbongo mais biso wa to bundaka na ba propre frère na biso oto simende kwa eloko ya président Mundweri nangi na pesa appel nangi na loba eloko moko pa ndeko nanga ladi esobe aitaye ba ete
toza na kata musala oyo moi respect fezala moi bolingo fezala ndeko na biso mama Anosanzo akendaki kotala ndeko na biso papa na biso Mundweri na hôpital tanga za malade Anosanzo akei kuna alati teni na ya scène tanga komi na teni ya scène à partir ya teni ya scène président Masumu azalaki wana bandeko musu bazalaki wana ladi asepelaki te quoi basepelaki te par rapport ya photo oyo alataki ya première dame na kingo nde yango bayebisaki alongola yango mte créaki un peu ba désordre wana mais alongola poani alongola mama Denise la première dame te asa première dame na ebité mais photo za na problème moko te ekomi ke ngana matoyi na ngana yokaki ndeke jamais na hôpital nde makokola ta bongo ya na kata hôpital ko sala biloko bongo bon na ebité mais na ba information musu na mboka bapaya to mona kata na ba documentaire to tela kata na ba film to tela na ba internet to mona na kata hôpital ba guignol na ba coach na hôpital pona ko sekisa ba tape bana besoin moya ko seka moni eza musala nda o sala ngo il faut mona moi bolingo moi ko seka na ngo mabete mais na na TV maloba ya ndeko na ngai esobe sala ngai moko personnellement blessé nga menga na za no sanzote me blessé ngai en tout cas ba mekana ko tia na se ba boma et ozala bien makasi c'est un peu ça. Ok, d'accord. D'assure, na EHP, message que vous allez capter que bandeko ba artiste comédien entre bino na bino malgré tout ça ba makambu ya passe au boza okutana mais boye ba un peu ko arranger entre vous pour boza ba star o nyonso bosalara ba public to batu neti lelo paiement de comment développer boye bi ke ba rokanga photo be ba rozo image ba publier bino. Ah oui, biso zaka na sortie officielle mo ya ni moto salaka ya ba jeune ezaki dirigé par Herman Kasongo Milimo vice-président là qui d'Acosta mais jour sortie officielle to betara match na batu ya ECP lisa en tout cas na kati ya match na sima match biso na biso ba jeune moi discussion mo le kaka na kotanga ba komba ba collègue musuté et ça là qui moi ko swana mais or na match betama na terrain kaka to zara tana ba plus de 500 et plus de 150 journalistes na to tango bitumba e bandi biso toki lo pekisa mais ozo ka mawa parce que mona ndeko muso azaki pembe na bato ba osona pa ba bunda mais tant que ba bando sima ba bunda ndeko wana kitimba on escalier ke no wela afungola saka za caméra na ngana ko rater news na ko rater na so ina kamwa mabo mona bato ba bando filmer na ba comédien de ba bunda de ba osona ba filmer kaka wana na ba bazana ba téléphone na ba caméra kaka wana bandeko muso ba ngoza ba pela poto allo to moni nani ba swani ba bundi ya solo créer son news. Donc, tu veux comprendre que, en tout cas, tu as une guerre moko awa, il y a des acteurs comédiens, na ba chroniqueur internet, guerre et makas. Bon, tout ça la peine parce que le lot tu as un monde internet, biso moto bato za chance au banda théâtre na tanga ba CD, mambo zala ite mais internet comme ata comédien, awali ko na dendo mutaza na nini a filmer akangi choisati. Ok, d'accord, merci papa la David Bonina. Merci beaucoup. Na invitation na yo ndenge oyaki ko répondre à l'invitation. Moi mot de la fin conseil nyoko pesa bande ko na bino nanu ba comédien o baza ko ya na ba news po bande ko na biso ba concert na biso ba confrère na biso bazwa biloko ya publier bon conseil nyoko pesa entre bino na bino. Entre biso na biso conseil ezali kaka ezali ki premièrement to sala musala moko esenga biso fo bolingo ezala esenga biso to se soutenir esenga biso to zala na maturité esenga biso to linga pe musala yango amoni musala eza passe parce que lelo yo ngazo bango med fois ba groupe ezo bota maloko la mayebo ba groupe musu so va na TV talibu oleli o ki passe omoni bato baza formation wapi babimeli nzela nini ba ndenge nini to sala ni eza musala oyo mutu na mutaka ngapena tonga sali boulot na sali gablo na e wana choité mais malgré tout ça to lingana to se soutenir parce que eza musala oyo biso to sala ngo il faut c'est to zana bolingo c'est to lingani et ozala bien makasi ngai ba place notre na leka na vie nanga na témoignage ya mabete na témoignage mo ya bien na ba collègue na banani na za bien na mutu nyonso tout ça rankini sans problème donc to lingana ozala malamu mingi c'est to lingani c'est to sala malamu bien que bino ba internet bokozo ba news to ba information mais ozala mingi ya malamu moni ozala ya mabete ozala mingi ya malamu ozala mabete gelo yo na lo barelo ko ba comédien pe ba yebi yango et que Nigeria théâtre Nigeria to cinéma Nigeria bandi et copier RDC ba sera moi na tsusu a copier biso mais lelo tala ne ya matita biso kiti
to sala nini poto tombo mais il faut to sangana to sangisa maile makanisi ya bien de kotombola cinéma congolais, c'est pas ça. Ok, d'accord. Pas David, pour joindre yo, bien bat balingi ba benga yo, ba ko zona numéro ni. Bat balingi ba benga ngai ba ko zonga na sur petit code na mboka do plus 243 85 34 34 123. C'est ça. Ok, d'accord. Merci, papa, monsieur David. Nasir, internaute, nyonso, c'est peli quand même, na koyoka, vraie version. Que image au basali à papa me sauvé de loin na ex première dame c'est faux archi faux donc ça bilo mo remonter bande ko o bozo sala mwana botika ko sala ngopo quelque part boza ko baby sa réputation na biso journaliste et internet na repesa bongo merci na José Ndindili Falonsa balobi au sommet de tous les bana poto babi José Ndindi nzete ya malili merci na yo na robosa bongo te Josélie Mampoata balobi motema ya Joël Botekol non on pesa moi salutation moi 2-3 salutations non on a profité de la pesa Joël Botekol motema ya Josélie Mampoata bambote ya trop Emmanuel Wengi motema ya Claire Ignete na France moi 2-3 salutations pe ko sala bien bon c'est le moté biso to vivre na libanga mais comme journaliste aboy na boaka c'est le moté bon ya liboso penza na pesi na bambote belé na pasteur na ngai pasteur Eugène Coutu yeye na pesi bambote belé na pesi bambote belé na maître CD d'or na grand frère na nga Moïse Bonina les gilets par balle ya Vitar Kamere na pesi bambote belé na Joël Bonina papa na ngai na Pichu Bonina Blaise Bonina na pesi vraiment bambote na honorable Janvier Bonina na moi c'est na nga bita Lubasa c'est un peu ça. Ok, d'accord, merci. Na ba internaute, merci na Ponce, merci na Cordon et Kibumba, merci mingi na maman GH, na bossa une bonté, kopesa merci na papa Edo Amani, qui est mon boss, ba o nyonso bolinga chemin lui qui merci na bino, ba conseil na ba remarque, to ba critique na bino, yangonde et sala ramsa na biso ekola, mais benjir na bino yangonde et blessara mitema, bossa toujours branché na EHP Media, o wapi bozwara basango to ba news. Eza koleka na RDC bye.